Bana na nzambe mbote mingi na bino nyonso. Lelo natondi na esengo lisusu mpona koya liboso na bino mpona komtatola nsango malamu na bokonzi na nzambe. Lokola momesano na kosenga na bino ete baoyo bakomi bamikomisi na ino te na kati na channel na biso ya YouTube. Tika ete bomi komisa mpo ezali ba video mosusu koya boko kozwa yango noki. Kobosa na te kokoma koyebisa biso lolenge nini ozali kososola mpe ozali kolinga mateya oyo ezali koya epai na yo. Na yango tika ete tongumba bilongi na biso mpona kobondela. Nzambe tata na bolingo nkombo na yo ezala mosantu. Bokonzi na yo eya. Mpe mokano na yo esalema na nse lokola na likolo. Nzambe na bomoi tala biso bana na yo toye na nse na makolo na yo nkolo lokola bayenge benite papa kasi lokola bato na basumu. Toye kosenga ngolo. Limbisa mabe na biso nkolo. Mpote tozali kotambola kati na molili. Sosolisa biso toyeba mozindo mpe monene na yo. Bolingo na yo nkolo. Tika ete molimo mosantu. Mosungi oyo yo lakaki. Ya nkolo efungula bongo na biso. Ete tososola yo malamu. Pe totambola na yo. Yahweh. Tala mokili na yo oyo yo osalaki. Mabele kinkolo. Bolingo ezangi. Mitema na bato nyonso ekomi obele mbindo. Koinana, kobomana. Mposa na nzoto ekangi biso nyonso Yahweh. Limbisa biso nkolo. Bakonzi, miso na bango ekange. Mpona mposa na biloko na mokili. Fungola miso na bango Yahweh te basoso na bosolo na yo. Loboko na yo na ngolo. Mpe kimia na yo. Eumela kati na biso nyonso. Na nkombo mosantu na Yesu Masia. Ye oyo azali nkolo. Mpe mobikisi na biso. Amen. Bandeko na ngai lelo natondi na esengo. Mpo na kotatola liloba na nzambe. Lelo tozali na litea na biso motuna yango. Ezali koloba ntina Yesu ayaki na mokili oyo. Na kati na makomi ezali kolakisa biso mwa bantina ebele kasi ntina misatu oyo etuti motema na ngai oyo epesi ngai ete nasolola na bino na mokolo na lelo. Ntina na liboso ekomami na monkanda na Yohane na liboso na mokabo na misato na eteni na nsambo kino mwambi. Liloba elobi ete Yesu ayaki mpona kobebisa misala na Satan. Ntina na mibale ekomami na mokanda na Luka mokabo na minei na eteni na zomi na mwambe. Liloba elobi ete Yesu ayaki mpona kotatola nsango malamu na bokonzi na nzambe. Na misato ekomami obe na mokanda na Luka na mokabo na mitano na eteni na ntuku misato na mibale. Liloba elobi ete Yesu ayaki mpona ko bianga basumuki ete baya kobongola mitema, baya kotubela mpe kobongola mitema. Na yango tokozala na ba video misato mpe na kosenga na bino bandeko na ngai ete bokoka kotala yango nyonso ete biso nyonso tokoka koyekola koluka ndenge nini mpe kososola lolenge na kotambola kati na Yesu Masia. Tikati tokota na kati na liloba na bokanda na Yohane na liboso mpona kososola lolenge Yesu alobi ete ayaki kobebisa misala ya Satana. Yohane na liboso oyo bino na lompoto bobengi Jean mokabo na misato eteni na nsambo kino na mwambe. Bana na ngai tika ete moto moko te akosa bino. Moto oyo atambolaka na bosembo azali sembo ndenge ye moko Kristo azali sembo. Moto oyo amipesaka na masumu azali ya Satana. Mpamba te Satana asalaka masumu uta na ebandeli. Nzokande yoka malamu mwana na nzambe ye Yesu ayaki mpenza mpona kobebisa misala ya Satana. Mwana na nzambe Yesu Kristo ayaki mpenza ya solo mpona kobebisa misala ya Satana. Satana azali nani? Misala na ye ezali nini? Nde tokende na mokanda na Yohane. Na Yohane mokabo na mwambe. Na eteni na ntukumi na inami bale kino ntukumi na inamine. Toyoka.
oyo Yesu azali koloba. Yesu azali kolobela ba farisi. Soki Nzambe azalaki mpenza tata na bino, bolingaki kolinga ngai. Mpamba te nawutaki epai ya Nzambe. Mpe nazali kolanda mokano na ye, nde nazali sikoyo awa. Nayaki na ndenge na ngai moko te, kasi yende atindaki ngai. Mpona nini bozali kososola te elobeli na ngai? Ezali mpo ete bozali kokoka te koyoka makambo oyo nazali kolobela bino. Ezali Satana nde azali tata na bino, mpe bolingi nde kaka kokokisa mposa ya tata na bino. Wuta na ebandeli ye azalaki mobomi, avandaka kati na solo te, mpamba te solo ezalaka te kati na ye. Ntango akosaka alobaka mpenza makambo oyo ewuti kati na ye, na motema na ye. Mpamba te azali mokosi mpe tata ya lokuta. Soki yo okosaka, yebake yo zali mwana na Satana, mpo ye azali tata ya lokuta. Kanisa na oyo yo olobelaka bato. Kanisa na oyo yo olobelaka bandeko na yo, mpo na benefit na yo moko. Azali tata na lokuta. Ye Satana auti wapi? Azali nani? Akomaki lolenge ye azali ndenge nini? Tokenda na liloba banda na mokanda na Ezekiel, toye bandenge nini Satana toyoki ete mosala na ye yango wana. Toye bandenge nini autaki wapi, moto yango azali ndenge nini soki molimo wana. Ezekiel na mokabo na ntuku mibale na mwambe, tokobana na zomi na moko kino zomi na libwa. Yawe alobaki na ngai, mwana na moto, tinda nzembo ya mawa na ntina ya mokonzi ya Tiri. Loba na ye, tala liloba oyo nkolo Yawe alobi. Ozalaki ndakisa mpona komona nyonso oyo ezali ya kokoka. Otondaki na bwanya mpe ozalaki kitoko koleka. Bazali koloba mpona Lucifer. Tango azalaki nano Lucifer, akomi nano Satana te. Ozalaki kati na Edeni, elanga ya Nzambe. Mabanga ya ntalo ya lolenge nyonso ezalaki kokomisa yo kitoko. Ribi, topaze, diama, emerode, chrysolite, onikisi, zasipe, safiri, bambonda na yo ya mike, mpe baflite na yo ezalaki ya wolo. Bongisaki yango mpe mpona mokolo oyo bakelaki yo. Napakolaki yo mafuta mpo ete ozala sheribe oyo abatelaka, oyo mapapu na ye efungwama, mpamba te ngai nde natiaki yo na ngomba ya bule ya Nzambe. Ozalaki wana, ozalaki kotambola na kati ya mabanga oyo ezalaki kongenga lokola moto. Etamboli na yo ezalaki antana mpamela moko te, uta mokolo yo oyo okelamaki kino ntango mabe emonanaki kati na yo. Lokola omonaki ete mombongo na yo emataki makasi, okomaki konyokola bato mpe kosala masumu. Mpona yango nalongolaki yo na ngomba ya Nzambe mpe na benganaki yo sheribe oyo abatelaka na molongo ya mabanga oyo ezalaki kongenga lokola moto. Motema na yo etondaki na lolendo mpona kitoko na yo. Obebisaki bwanya na yo mpo na lokumu na yo. Yango wana nabwakaki yo na mabele mpe na komisi yo eloko ya liseki na miso ya bakonzi.
mpona ebele ya masumu na yo mpe mombongo na yo oyo osalaki na bosembo te, obebisi bosantu ya bisika na yo ya bule. Mpe ngai na bimisi kati na yo moto mpo ete etumba yo, na komisi yo putulu ya mabele na miso ya bato nyonso oyo bazalaki kotala yo. Bato ya bikolo nyonso oyo bayebaki yo bakomi na mawa na ntina na yo, mpo ete okomi lokola, okomi eloko ya koyoka nsomo. Suka na yo ezali mabe, ozali lisusu te, okotikala lisusu kozala te. Wana Lusufelo akomi Satan. Toke na buku na Isaya, toyoka lolenge nini ye akoyaki. Na Isaya mokabu na zomi na mine na eteni, tukubanda na eteni na zomi na mibale kino na zomi na libwa. Ndenge nini mpenza okwei uta na likolo, o monzoto oyo engengaka na ntongo. Mwana mobali ya ntongo makasi, bakwesi yo mpenza kino na mabele. Yo moto oyo uzalaki kopanza mokili, uzalaki ko milobera kati na motema, na komata kino na lola, na kotombola kiti na ngai ya bokonzi kino likolo ya minzoto ya Nzambe. Mpe na kovanda na ngomba epai wapi banzambe basanganaka, na nsuka ya mokili ya ngomba ya nord. Nako mata kino na likolo ya mapata, nako mikomisa lokola ye oyo aleki likolo ye Nzambe, kasi okitinde na mokili ya bakufi, na nsempenza ya libulu. Bato oyo bazali komona yo batie miso na bango epai na yo, bazali komituna, boni ezali mpenza ye oyo azalaki koningisa mokili mpe kolengisa biloko. Moto oyo azalaki kokomisa mokili esobe, kokweisa bingumba na yango mpe kotika te ete bakangami na ye bazonga epai na bango. Mpe liloba wana ezali kokontinue lolenge ye akweyaki. Me akwei bongo te, toke na monkanda ya bimoniseli oyo bino bobengi Apocalypse. Na bimoniseli na mokabo wana na zomi na mibale na eteni na nsambo, toyoka ndenge nsuka na ye. Tokobanda zomi na mibale na nsambo kino na zomi. Bongo etumba ekweyaki kuna na likolo na lola. Mikaeli elongo na banjelu na ye babundisaki dalagona. Mpe dalagona elongo na banjelu na ye, banjelu na yango babundisaki Mikaeli elongo na banjelu na ye. Kasi dalagona alongaki te. Boyi dalagona yango elongo na banjelu na ye babungisaki esika na bango kuna na likolo. Babwakaki dalagona monene nyoka ya kala oyo babengaka Zabulu to Satana, oyo akosalaka akosaka mokili mobimba. Abwakamaki na mabele elongo na banjelu na ye. Bongo na yokaki kati na lola mongongo moko ya makasi koloba, tango ya lobiko ya nguya ya bokonzi na Nzambe na biso mpe na nguya na Kristo na ye ekoki, pamba te mofundi ya bandeko na biso oyo afundaka bango butu mpe moi liboso na Nzambe na biso abwakami na mokili. Nakanisi toyoki eutelo lolenge nini ye Satana Zabulu azali autaki mpe akomi mpe mosala na ye oyo Yesu Masia yebisi biso na monkanda na Yohane ya eteni na mwambi, mokabo na mwambi na eteni na ntuku mibale na mina yete ye mokosi mpe mobomi. Totala lolenge akosaki. Tobanda toke no bene ebangeli na monkanda na Genèse
na ebandeli na Genèse wana na mokabu na misato na eteni na libwaki no zomi na misato. Ntango ye Nzambe akeli moto ayebisi moto ete kolia mbuma ya nzete wana te na kati na elanga. Mokolo kolia mpe okosimba yango okokufa. Kasi ye Zabolo Satan lokola Yesu abi azali mokosi aye kokosa moto mpe moto akwe na lisumu. Toyoka ntango Nzambe aye kotuna moto ntina nini asali bongo toyoka yano na ye. Na mukanda na Genèse mokabula misato na eteni na motoba toyoka. Tokobanda na eteni wana na libwa olimbisa ngai. Kasi Yawe Nzambe abengaki mobali mpo ete yende moto bapesaki ye charge. Utazalaki ete mobateli na elanga. Mpe atuni ye, ozali wapi? Azongisi. Na yokaki makelele ya matambe na yo kotambola kati na elanga mpe na bangaki mpo ete nazalaki bolumbu. Yango wana na bombami. Nzambe alobaki, ndenge nini oyebi ete ozali bolumbu? Boni, oliaki mbuma ya nzete oyo na pekisaki yo kolia. Adamu azongisi boye, ezali mwasi, ezali ngai te mawa. Ezali mwasi oyo pesaki ngai lokola mosungi, mwasi yoka. Nde apesaki ngai mbuma ya nzete yango mpe na le yango. Yawe Nzambe alobaki na mwasi, pona nini osali bongo? Mwasi azongisi, ezali nyoka Satana nde akosi ngai mpe naliaki yango. Satana akosi ye. Apesi mpe mobali atuni atate. Ale bakwe. Lisumu ekote. Satana moni ete alongi baoyo basalemaki mpenzane lilingi na Nzambe ye moko. Alobite tika na landa bana na bango. Kaina na Abel babotami alandi pe koloba mpwempwe na litoi na Kaina oyo azalaki liboso. Toyoka. Yawe alobi na Kaina na kati na buku la Genèse mokabuna mine tobandile eteni na motoba. Yawe alobi na Kaina, mpona nini osiliki? Mpona nini elongi na yo ekomi mawa? Boni soki osali malamu bakondima yo te. Kasi soki osali malamu te, lisumu elali mpenza na ekuke na yo. Mpe mposa na yango ezali kobenda yo makasi. Lisumu ezali na ekuke, ezali kobenda yo kasi yo longa yango. Telemangui. Avertissement oyo bapesaki papa na mama na bango bayoki te. Kaina mpe ayoki te. Abomi ndeko na ye. Mobomi. Yesu alobi ayaki kobebisa misala Satana mpo azali mokosi mpe mobomi. Obene bandeli akosi mpe abomi deja. Mpo ete ntango sa Kaina Adamu na Eva bakwe na lisumu, lifuti na lisumu ezali kufa. Total. Tokende lisusu na mukanda na Genèse wana. Na mukabo na motoba na eteni na mitano. Yawe amonaki ndenge nini mabere ya moto ekomaki mingi kati na mokili. Mpe ntango nyonso makanisi ya motema ya moto ezalaki kaka mabe masumu. Boye Yawe ayokaki mawa na ndenge akelaki moto kati na mokili mpe abongolaki makanisi na ye. Boye Yawe alobaki nako silisa koboma kati na mokili bato oyo nakelaki. Solo nako silisa koboma bato kino na bibwele na bandeke na biloko mpe na bikelamu oyo etambolaka kati na mokili. Mpamba te na bongoli makanisi na ngai na ndenge nakelaki bango. Kasi Noa azwaki ngolu na miso na Nzambe.
Ye Satana amoni Zabulu, amoni ete alongi Adam na Eva. Alongi bana na ye. Ntango mokili ekomi mingi. Alobi nde na zwi esika. Soki na kosi ebele nde na kosala mampinga na ngai. Ete na vanda lokola mokonzi ya solo. Lokola alingaki kovanda lokola mokonzi na lola. Babwaki ye azali koluko bela koma mokonzi. Aye kozwa bato. Nzambe mpe alobi tika ete na bebisa nyonso. Nzambe atumbi. Totala lisusu na monkanda na obele na Genèse wana na mokabo na zomi na libwa. Tokobana eteni na liboso. Toyoka lisapo. Lolenge Zabulu ye Satana azali kokosaka mpe kobomaka. Lolenge Yesu alobi ya ye nde kobebisa misala na ye. Banjelu oyo mibale bakomaki na Sodome mpe na mpokwa. Wana Loti avandaki na ekuke. Amonaki bango, akendaki koyamba bango mpe fukamelaki elongi kino na mabele. Alobaki na bango, na bondeli bino bankolo na ngai boya na ndako na mosali na bino. Bokoki kosukola kuna makolo na bino mpe kolekisa butu. Bongo na ntongo bokoki kokoba mobembo na bino. Bazongiseli ye te. Tokolala kaka awa libanda. Kasi Loti abondelaki bango mingi. Boye bandimelaki kokende na ye elongo mpe bakotaki na ndako na ye. Alambelaki bango bilei ya kitoko. Atumbaki mampa ezanga levire mpe baliaki. Liboso ete bakende kolala mibali nyonso ya engumba ya Sodomu. Bilenge mpe mibange bautaki bipai na bipai. Mpe bayaki kozinga ndako. Kozingela ndako. Babelaki Loti. Wapi mibali oyo bayaki epai na yo na butu oyo. Bimisela biso bango mpo ete tolala na bango. Toyebi lisese wana nsuka na yango. Nzambe abomaki mokili na Sodomu na Gomoro mpo ete Satana ayei kokosa bango. Mpe Nzambe azikisi mokili mobimba ya Sodomu na Gomoro obele putulu etikalaki. Loto na bana na ye mibale nde babikaki. Misala ya Satana oyo Yesu ayaki ezali ebele tozali koya oyo Yesu ayaki kobebisa. Lokola mokosi atambolaka opposite na Nzambe. Epai na ba oyo bayebi Nzambe azali koloba mpwe ete lolenge Nzambe ayebisi bino botosa bosala le contraire. Na ba oyo bayebi Nzambe te azali kolakisa bango ete Nzambe azali na mibeko te. Mokilo ezali obe bongo sala lolenge yo olingi. Mpo ete bakangama batikala wana. Mosana ye motora masumu. Lokola Yesu ayebisaki biso ete azalaki kosala masumu banda ebandeli. Koboya kotosa mibeko na Nzambe ezali lisumu ndeko na ngai. Ebandi obele likolo epai na banjelo ye Satan Lucifer na banjelo na ye. Mpo baboyaki kotosa bakiti sikoyo ye mpe akei koluka bana oyo ya Nzambe ete batosa Nzambe te. Kozanga kotosa mibeko na Nzambe ndeko na ngai ezali lisumu. Ozali kolanda wana ezali misala ya Satan. Misala ya Satana mingi ezali kokota kati na nzoto na biso. Bamposa na nzoto. Soki totali ya solo ntango ya kosaki Adama na Eva tokena lisusu na mukanda wana na Genèse ezali mposa na nzoto na Adam na Eva nde ememaki ye akene kolia mbuma. Mwasi amonaki na Genèse mokabura misato na eteni na motoba. Lilobelobete mwasi amonaki ete mbuma ya nzete ezalaki elengi mpona kolia mposa na nzoto. Yango ezali kokoisa biso. Satana yebi. Ezalaki ye na elanga lokola mobatri na elanga oyo toyokaki mobatri na elanga na Eden Sheribe. Azalaki komona lolenge Nzambe azalaki na affection na Adamu na Eva. Mpo ete bandeko na ngai
to sosola ete na bikelamu nyonso oyo nzambe asala na banjelo na banyama na ba nyonso ezali na ekelamu te oyo nzambe asalaki mpe asimbi obe moto babikelamu nyonso na banjelo nzambe asalaki bango na liloba alobi esalemi tika ete moya ezala moya ekomi nyonso kasi moto nzambe alobi ete toutaki na putulu azwi biso putulu oyebi na mboka na biso kuna tosalaka bampoke tozwi mabele totumbi basali yango ekomi pete osali forme na oyo eloko yo olingi na lolenge okosimba yango osala mpoke osala kopo osala nini ezali moto wana kosala yango asimbaka mabele wana abongisaka yango energie na ye bolingo na ye nyonso ezali kati mpo asala yango malamu soki totali lolenge nzambe asalaki asimbaki moto bonzambe ekoti kati na ye na mokanda ya Genèse lobi ntango asali moto amoni ezalaki nyonso malamu asepeli nde zwa na ye wana anta basalaki ye kitoko na nyonso kasi nzambe abiangi ye mwana na ye te abiangi moto mwana na ye ye asiliki mposa na nzoto ekangi Eva lilobelobi ete nini mwasi elengi mpona kolia kitoko mpona kotala mpe malamu mpona kofungola mayele na ye mposa na nzoto ekwisaka biso po ete Satana yebi bolembu na biso bato ezali na mposa na nzoto mposa na misolo mposa na pite mposa na ekobo mposa na koyiba bamposa nyonso wana ezali mpona kosatisfaire bazoto na biso anta mposa na koboma misala na Satana na buku na monkanda na Efese na ba Efese na mokabo na mibale na eteni na liboso elobi nini bozalaki bakufi mpona mabe mpe masumu na bino oyo bozalaki kosala na kala mpona kobika na bomoi na bino ntango bozalaki kotambola na kolanda bamposa ya mokili oyo mpamba te toyebi ete ye Satana azali mokonzi oyo azali kokonza mokili oyo bamposa na mokili oyo mpe ntango bozalaki kolanda mokonzi ya molimo mabe molimo oyo azali kosala sikoyo kati na bato oyo bazangi botosi epai na nzambe soki tozali na mposa na nzoto mingi tozali kotosa nzambe lisusu te mpo tozali na mposa na biloko na mokili mposa na makambo na mokili misala ya Satana oyo Yesu Masia alobi aye kobebisa yango nyonso biso nyonso mpe na kala tozalaki elongo na bango tozalaki kotambola kolanda bamposa na biso ya nzoto oyo Adam na Eva bakweyaki mpona mposa na nzoto tozalaki kokisa nyonso oyo nzoto mpe makanisi na biso ezalaki kotinda biso tosala makanisi mpe mposa ya mwasi etindaki ye alia mbuma po ete asepelisa nzoto na ye lokola bato mosusu nkanda na nzambe esengelaki kokwela biso mpona mabe ya bomoto na biso nkanda na nzambe ezali biso na mposa na nzoto bandeko na ngai nkanda na nzambe ekweyaka ezali biso na mposa na nzoto bandeko na ngai mposa na mbongo mposa na makambo nyonso na mabe ezali mposa na komisatisfaire yango nkanda na nzambe ekweyaka mpe mingi tosukaka kati na kufa na mokanda na bagalati na bokabo na mitano na eteni na zomi na motoba soki totala lobi boye tala makambo oyo nazali kolobela na bino botambola kolanda mposa ya molimo mpe bokokisa te bamposa ya bomoto na bino otambola na mposa na molimo oyo ezali kolakisa biso lolenge na nzambe mpamba te bamposa ya bomoto ebundisaka bamposa ya molimo bamposa na nzambe na bamposa na nzoto ezali kobunda
mpe mposa ya molimo ebundisaka bamposa ya bomoto. Mpote nzambe alingi azwa yo lokola mwana na ye, Satana mpe alingi azwa yo lokola mwana na ye, bitumba yango wana. Nyonso mibale ebundisanaka. Mpo ete bolonga te kosala makambo oyo bolingi kosala. Tosala te bandeko na ngai obele oyo tolingi kosala. Kasi soki molimo atombolisi bino bokozala na nse ya bokonzi ya mobeko te. Mobeko oyo ya masumu ezali kufa. Kati na misala ya Satana, ye azali kotambolisa yango kati na bato na bomoto na biso, moralement na moral na biso, na ndenge ya physique na nzoto, na intellectuellement na kati na mayele, mpe na molimo spirituellement. Tokende na kati na liloba. Na kati na moral, moralement, ye Satana azali kobenda biso, ete tosala masumu, ete tomona masumu mabe ezali malamu. Bato bazali kopona oya mabe balobi ezali malamu, oya malamu balobi ezali mabe. Yango Satana ndenge azali kosala. Tokena mokanda na Nzambe. Na mokanda ya yake, oyo bino bobiangi Jacques. Na yake na mokabo yango ya liboso, na eteni na 14 kino 15. Kasi moto nyonso atindamaka na mabe, soki abendami mpe akangami na motambo ya mposa mabe ya nzoto na ye moko. Bongo soki bamposa mabe nyonso ekoli kati na moto, ebotaka lisumu. Mpe soki lisumu ekoli, ememaka kufa. Lisumu ememaka kufa. Moralement yo amoni mabe, yo lobi ezali malamu. Yeba peke bandeko na ngai. Mpo esko mema yo na mposa yango na nzoto, ekomema yo kino na kufa. Na mukara bagalati, wana na zomi, na mukana bagalati ya 5, bagalati bokabona 5, na eteni na zomi na mwambe. Kino tukumi balo bitala, misala ya bomoto, kindumba, misala ya bosoto, pite, kosambela bikeko, kindoki, koinana, koswana, zua, nkanda, bombanda, bokabwani, koboyana, linkunya, milangwa, lokoso ya kolia, mpe makambo mosusu ya lolenge oyo. Nyonso wana ezali nini? Mposa na nzoto. Yango ezali kobundisa molimo mpo ete ososola mibeko na Nzambe te. Physiquement, ye Satana azali kopesa biso maladi na nzoto. Ntango mosusu tozali kokwea na mpasi, ntango mosusu mikakatano. Ntango tokwei na mpasi mpe na mikakatano nyonso wana, ntango mosusu tokutuka Nzambe mpe tokokwea kati na lisumu. Totanga na mukanda na Yobo, ete ntango Yobo azalaki na mpasi na mukanda na Yobo na mibale na eteni na mine kino libwa, mwasi na ye ayebisi ye nini? Obi Yobo, tuka Nzambe, finga Nzambe mpo ete okufa. Mpo na nini? Mpasi eleki. Ntango mosusu tozali na mpasi tokoloba, oh Nzambe, mpo na nini kaka ngai? Mpo na nini kaka ngai? Mpo na ezali kolima lokola, mpo na nini kaka ngai bongo bango te? Biso tokomi koyebisa Nzambe eloko nini yako ikosala. Tokomi kotuka ye, tokoi na lisumu. Wana oyo Nzambe alingi mpo nini? Mposa na biso na obele mposa na biso moko. Soki totangi na mokana na Luka, na mokabo na zomi na misato eteni na zomi kino zomi na misato,
Yesu na mokolo na saba bikisi mwasi oyo lilobelobi ete molimo na Satana. Satana kangaki ye angumba ye na mbula yango zomi na mwambi. Mpe Yesu abikisi ye asembwami. Ayaki kobebisa misa na Satana. Satana ye kobebisa koboma. Me Yesu aye kobikisa. Kolakisa biso oyo ye Satana salaka na nzoto na biso physiquement. Na ba oyo baleki mayele intellectuellement azali koloba ete tosali koloba Satana ye azali kobianga biso kobongola biso ete tokweya kati na libunga tomona mayele na biso eleki mayele na Nzambe. Tokota na mukana na Timote. Mukana na Timote ya liboso. Timote na liboso na mokabo ya mine. Timote ya liboso na mokabo na mine tokobana eteni na liboso. Molimo elobi polele toyoka. Oyo molimo azali koloba. Molimo elobi polele ete na ntango ya nsuka. Wana Paulo azali koyebisa Timote na ntango na nsuka, c'est-à-dire na ntango tozali. Ebele bako sundola kondima. Ebele bako boya maloba na Nzambe ya solo. Ebele bako sundola kondima. Mpamba te bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya oyo euti na milimo mabe. Mateya oyo ezali kokotisa biso na libunga. Mateya ba prophète na basali na lokuta. Ezali bato ya bilongi mibale nde bako banda kokosa bango na nzela ya mateya. Mpamba te mitema ya bato yango ya bilongi mibale ebeba lokola nde bazikisa yango na ebende ya moto. Lilobelobi nini na ntango na nsuka na ntango oyo tozali batei na lokuta bakozala ebele oyo bakobongola maloba na Nzambe bakobebisa yango. Na mobu oyo eleki na novembre na kanisa ezaki le 28 ou le 18 toyokaki ete pape na Roma abongoli maloba na Nzambe alobi ete mibali bakoki kobala na mibali mpe biso basali na Nzambe tokoki kotiela bango maboko kopambola. Toyokaki na awa na mokanda ya Genèse lolenge Nzambe abebisaki Sodomo na Gomora. Soki totali awa na Levitique ntukumi bale na Levitique tukumi bale totala muke lolenge Nzambe azali koloba. Levitique ntukumi bale. Soki totanga tobanda na zomi na mibale. Soki mobali asangani nzoto na mwasi ya no wanate. Soki mobali asangani nzoto na moninga na ye mobali. Ndenge basanganaka nzoto na mwasi. Bango mibale basali likambo moko ya mbindo ya bosoto. Boye, esengeli bobo mabango mpe makila na bango ekotangama na mitu na bango moko. Liloba ya Nzambe. Nzambe alobi. Lolenge moko asalaki na Sodomo na Gomora. Kasi papa mpo yale kima yele atanga intellectuel. Akenda na ba séminaire na makambo nyonso na ba diplôme ya alobi te. Oyo Nzambe alobi ezali malamu te. Tanga ndeko na ngai na buku na Timote ya liboso na mokabo na mine na eteni ya liboso wana. Milimo elobi pole ete na ntango ya suka ebele bako sundola kondima. Ye papa sundoli kondima. Mpe alingi kokotisa biso na kati na libunga
mpo ete maloba na ye ezali nini azali na mateya euti na milimo babe milimo na Satan ezali bato oyo balingi mibale nde bako kangana kosa bango na nzela ya mateya mpamba te mitema ya bato yango ya bilongi mibale ebeba lokola bazikisa bango na ebende na moto oyo nzambe alobi mpo bango bakanisi bazali mayele baleki nzambe misala ya Satan bango balingi bato batikala kokanga makati na yango mpo ete na mayele oyo bango bakanisi bazali na yango na mokana ba Korinti ya mibale soki totangi malamu lilobelobi nini Korinti ya mibale na mokabo ya minei na eteni ya liboso kino na minei boye lokola yango nde lotomo oyo nzambe apesaki biso bino basali na nzambe ya solo boyoka lotomo nzambe asili kopesa biso na mawa na ye tobungisa elikia te bao balobi te bokosali kambo yango te botelema ngui kati na kondima bobungisa elikia te toboyaka nde makambo ya nsoni oyo esalemaka na nkuku toboyaka kotambola na lokuta mpe kobebisa bosolo ya liloba na nzambe oyo mokonzi ya Eglise catholique asali ezali kobebisa bosolo na liloba na nzambe kasi nazali kosenga mpe kobelela na basali na nzambe ya solo botelema ngui kati na kondima ete bosala oyo na nsoni te na bosoto nzokande uta tokoma koteya bosolo mpe pole topesaka na moto nyonso nzela ya kotala soki tozali kotambola malamu to te na miso na nzambe bandeko na ngai baoyo bakendaka ya solo na lusambo boko sosola motei wana na lolenge azali kotambola soki ezali ya solo mpe soki nsango malamu oyo toteyaka ezali kaka ya kozipama ezali ya kozipama kati na bato oyo bazali kobunga baoyo bazangi kondima baoyo mayele na bango ebebisama na nzambe ya mokili oyo omoni balobi ete bango baleki mayele kasi babosani ete mayele na bango ebebisama na banzambe ya mokili oyo mpo ete bamona te pole ya nsango malamu oyo emonisaka nkembo ya Kristo oyo azali mwana na nzambe mayele na bango Satana alobeli bango mpwempwe bayoki bakanisi baleki nzambe na mayele nzambe alobi bango balobi te nzambe alobi te bango balobi yo ndeko na ngai ponaka oyo nzambe alobi Yesu alobi ete ye aye kobebisa misala na Satana spirituellement Yesu alobi ete aye Satana azali kosala nini kolongola soki oyoki liteya ya solo mpe ososoli te na buku na mokana na Matayo alobi ete tozali lokola nkona oyo akoni nkona na ye mpe bandeke baye kolia yango liloba na nzambe ezali lokola nkona ye Satana azali lokola ndeko azali kolia soki ososoli yango malamu te ye aye kozwa yango noki mpo ete obunga mosala na ye kokama tanga zui yango otikali pole nde aye kobebisa yo mpo ayebi ete yo soko okwei kobanga kotosa mibeko na nzambe nsuka lifuti na yango ezali kufa yango Yesu alobi ete ye aye kobebisa misala nyonso na Satana ete yo sosola ete mobikisi Yesu Masiya azali ete otosa mibeko na nzambe ekososola yo mibeko ete okwei kati na yango nde okokende kotubela nde ye akopesa yo bomoi na seko totala bandeko nanga lokola mobomi ye azali kotambola mpona kobebisa oyo na nzambe mpo ete nzambe azali mobikisi mopesi bomoi
lokola mokosi azali kobebisa maloba na Nzambe oyo ezali bosolo. Mosala na ye kotambola opposition na Nzambe. Totangaki banda ebandeli. Na mokanda baloma otolingi tokela kosukisa. Na mokanda na baloma na mokabo na mwambe na eteni wana na baloma mokabo na mwambe na eteni na nsambo lilobelo biede bamposa na nzoto etombokelaka Nzambe etosaka mibeko ya Nzambe te mpe ekotikala kotosa yango ata moke te. Yoka libela bamposa na nzoto ekotosa te mpe ekotikala kotosa te. Bato oyo batambolaka kolanda bamposa ya nzoto bakoki kosepelisa Nzambe ata mokolo moko te. Mposa ya nzoto oyo Satan azali kolanda. Adamu na Eva mposa na nzoto esepelisaki Nzambe te. Bato na Sodoma na Gomora mposa na nzoto esepelisaki Nzambe te. Na ntango na Noa bato wana mposa na bango esepelisaki Nzambe te. Na ntango na biso mposa na biso na nzoto ezali kosepelisa Nzambe te. Bandeko na ngai tokenda na mokanda na baloma na mokabwana na motoba na eteni na ntuku mibale na mibale kino ntuku mibale na misato lilobelo biboye. Kasi awa bolongwe sikoyo na nse ya boumbu ya lisumu mpe bokomi na nse ya boumbu ya Nzambe. Tolongwe na nse na boumbu na lisumu tokomi na nse na boumbu na Nzambe. Lintomba oyo bozwi ezali bomoi bosantu mpe nsuka na yango ezali bomoi na seko. Tolongwe na boumbu na masumu oyo Satan azali kokosa biso. Tokoti na boumbu na Nzambe oyo Nzambe azali kokonza. Soko ozali na boumbu ozali na kati na nse na bokonzi na moto azali kokonza yo. Kososola mibeko na ye. Na yango lilobelo bile biso boye. Yango wana sikoyo etumbu ezali lisusu te wana ezali da mokanda na baloma mokabo na mwambe na eteni na liboso etumbu ezali lisusu te mpona bato oyo bazali kati na Yesu Kristo. Mpona nini? Mpamba te kati na Yesu Kristo mibeko ya molimo oyo epesaka bomoi ezali mibeko na Nzambe. Ekangoli ngai na yo na boumbu ya mibeko ya lisumu mpe ya kufa. Mibeko ya Nzambe oyo epesaka bomoi ekangoli ngai na yo na mibeko oyo Satana azali kopupola litoi na yo ete osala ekobo ete oyiba ete oboma mposa na mbongo nyonso wana ezali mibeko oyo ekweyaka na lisumu kati na lisumu ezali kufa. Yesu alobi aye na mokanda ya Yohane na liboso aye kobebisa misala ya Satana na mokabo yango ya misato na eteni na nsambo kino na mwambe. Ndeko na ngai liloba na Nzambe yango wana kanisa na misala oyo Satana azali kosala kati na yo. Maloba na ye ya lokuta oyo azali koloba. Mpo soki yo ndimi yango yeba lifuti ya masumu ezali kufa. Yo moko pona lelo ndeko na ngai kanisa na yango tika ete molimo mosantu akamba biso tososola lolenge tozali kotambola elongo na Yawe mpe toyoka bosolo na maloba na Yesu Masia oyo azali nkolo mpe mobikisi na biso. Na tondi bino nyonso nde tokutani na liteya oyo ezali koya. Kimia na Yesu Masia eumela kati na biso. Amen.